Mbote na bino ba teko balandi ya Canal D télévision pe boye bola mona deuxième épisode. Il y a spécial MLC. On a témoigné que le 30 septembre Royo MLC pour fêter 26e anniversaire na yango. Alors Tinawana tout ça ko beta masolo il y a mouvement de libération du Congo. Nenge to bandaki na premier épisode to beta solo il y a front Kinshasa parce que parfois il dit ça tombé to baki le premier épisode front Maki front diaspora na front Kinshasa. Tout ça ba front Kinshasa parce que c'est vrai que na Maki akipe mandoki mais awa eki mandoki te mezaki nde kubanga okobanda ndenge ni parce que batu oyo babandaki ko combattre moi mboka Jean-Pierre Bemba bazaki awa na Kisasa po oloba komba Jean-Pierre Bemba awa na Kisasa fozala mobali tinawana lokwa di solo ya Maki ebanaka fo Maki ebanaka nango po beta maka mingi ya moto ngaki to beta di solo ya front Kinshasa. Tombaki na premier épisode mwana mboka Jean-Désiré Mbonzo Mbondi au hasard na front Kinshasa parce que yo mina bien placé pour beta di solo yango mbote na mwana mboka mbote mingi de Kopiris mbote balandi baso ya télévision Canal Kin mbote ba militant ba congolais ba congolais boyamba mbote euti epai na yeme somi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école uta Kisasa boni santé boni kolongon auti na Chine asa ipe makambo na solo ina bango solo si bango na molongo masolo ba solo likuna emeli o babenga ki a contrat chinois contrat chinois ça qui mugulu potopoto wana ya ka symbole yango ajusteur ajusteur makambonyes oyo bato oyo salema ka de contrat chinois ya ba milliards na ba 30 ans ya zui yango abongisi yango na kino ki tiango na molongo. Voilà le 30 toko sepela baimboka bako sepela bato balinga Jean-Pierre moi mboka Jean-Pierre Bemba bako sepela bato balingaka mouvement de libération du Congo bako sepela anniversaire il y a parti au monene mouvement de libération du Congo. Kasi histoire to bandaki intéressant ki batu mingi tina wana esenge ba senge kana photo ko bati na suka. Na premier épisode to suka ki na sika wapi boyaki koyamba somme ekolo Jean-Pierre Bemba Gombo na ko rappeler tangwana mouvement de libération du Congo na no ekotamite. Nano vandite. Et c'est botami na mikanda. Nano vandite na terrain organisation et vanda aux fédérations boye nano te. Parce que bouti na dialogue négociation accord ba signé ba accord ba mouvement armé nyonso et beaucoup et comme parti politique. Voilà. Bino Bokei aéroport international Yanchili. Boyambi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Siko Kisasa comment ya la kuna na Maki nzoka nde pas na bato na Kisasa bo. Non, de Kopiris. Kisasa kama kite. Baye bazako kama mboka na compte ya gouvernement bangonde bakama. Baye bakitete baso diriger ba congolais. Bakanisa ki bazo diriger ba bololé nzoka bazo diriger ba congolais Kisasa oyo Jean-Pierre Bemba vandi na kati atonga bandako asali ba société atiki Canal Kin na yao atiki commissaire na yao Kisasa yo ye obandi potopoto na yo ozokanisa bato ya Kisasa babosani Jean-Pierre Bemba nzoka bazo landa bangonde babimaki OK na suka ki na loba wana Patrick Mayombe na TKM. OK. Abeli alobi a été journaliste. Journaliste au Baden bakoyamba ye. Abi mais population congolaise spécialement bakinois. Poazo kitana Kisasa. Ekokisamaki. Na yebisaki nazalaki koloba baninga tozalaki na baona lingomba na baimoto na basuti musu ba tuna ngai. Mais tokosala ndenge banani bakoyamba Jean-Pierre Bemba na yebisi bango l'ICCE le kaka na Bible. Yesu ayebisi ba apostole ba fariseo soki bopekisi ba mama oyo koganga pe koyemba mabanga ekoganga pe koyemba na yebisaki bango bozala kimia molimo na nzambe eza na kati na Jean-Pierre Bemba
likambo tozosala oyo eza ya kati na nzambe ye moto atindi biso soki bapekisi biso kobima mabanga ekobima koyamba Jean-Pierre Bemba mpe ekokisamaki population akitaki na avion ape mpo baerni to récapitule mon histoire mingi ba 15h30 kokomaki yango wana ba 15h30 na aéroport ya Njili na niveau baofficiel bato banda okamba moto ayaki te nani mitema mabe ezalaki na bakambi ya ntango wana ndeko basinye elongo te bango baya bokoya mitema mabe ata bandoki bazalaka mite ya malamu bo wana moye toqualifie bango eza te oyebi natangi nini moko blague moko na réseaux sociaux moto moko azotuna satana bamboka oyo azalaka konvute bango nayebi se bon na RDC boni abengi bakongolais bandoki wana satana moto abengi bakongolais bandoki ya buta bango te bakota bandoki bazalaka déjà na niveau na bango ya salaka be eloko te donc simplement pour vous dire que régime oyo ya AFDEL PPRD non, ça c'est le diable en personne. C'est fort, c'est fort. Ce n'est pas fort, c'est la vérité. C'est fort. Il faut imaginer un sénateur à Koufi, président de la République de l'époque, Kabila, a un message à condoléances. La famille n'a pas fait. Papa Jano Bemba. Alors qu'il y a une constitution, il y a un sénateur. C'est tellement grave. Délégation officielle na matanga na ye ezala quitté le gouvernement. Quelle méchanceté! C'est devenu même un crime contre la moralité. C'est grave. C'est grave. Bon, attends que bazala quitté bino bozui kaka population qui nous ekunda ki papa Jano. Il est là qui papa Jano. Le corps est longo et atterri na Njili na 8 heures. Et commis la résidence na ye na 19 heures. Pour vous dire que la population, ils allaient batoter. Des dirigeants comme ça, c'était malheureux pour ce pays. Haine, une haine viscérale. Monté mama be et kiti na bongo et koti na mapulu mabale et yingi likolo monté mama be. Bokamata un fils de votre pays. Bokangisa na ce pays. Boza kozwa mbongo bokamata mbongo ya trésor public oyo yo piris ozofuta yango na mitoki na yo bakende kopesaka na ce pays mpo bakanga ye mwana mboka avandaka kuna bango esengo bazwa mboka basala yango ndenge bakomisi yango potapota boye nayebi ke lokwa tobeta histoire mwa pasi ezali ntango mais tozonga nano na histoire nayebi c'est trop fort ntango satana alobi ke abengi bakongolais bandoki yo nde tolobaki bango baa bapips bango baleki kindoki. Alors aéroport international Njili po bobima accueil piris lisolo ya kobeta ezalaka ndenge mosusu ya komona na miso eleki mpo yo moko oza koévalue Jean-Pierre Bemba bamama bazotika banzungu na moto lekopirus ti 24 novembre toza komata quand kokolo ese vide ibanda basia basoda na bana quand lufungola babimi balandi 24 bato ya lingwala bazowela kobima na 24 bouche de bouche à oreille lekopirus ti na résidence wana na résidence ya Jean-Pierre Bemba sécurité ezalaki assurée par Horizon Bayimoto. Ok. Ba sportif na biso. Ok. Oye ingombo ngai na zaro kamba. Bazali sécurité bavanda ki wana pendant à peu près une semaine, 10 jours. Bavandi wana so ayaki na bagarde boni bazali soki 15 une quinzaine, une vingtaine de bagardes. Bon année, une quinzaine. Mais non, koya ya liboso. Ah ok. Ezalaki bongo. La pauvre bateau alors qu'il y a une bataille. La meilleure équipe, les meilleures troupes. Ezalaki pas naïe. Tango
ni bato Union européenne basala qui tourner na ba faction so belligérante ba commune d'adolité Union européenne a zongi na Sangalobi. Nous avons vu l'armée d'un pays organisé. Rapport à badolité. Donc, on a une armée moderne, organisée, structurée, disciplinée et formée. Ok. Rapport à l'Union européenne. Mais Baludo est citoyen. Pour Arezalaki, Ozana Tongo, major, Lobina Pokwa, colonel, Mokomoso Vandi Botete, colonel et Kimini. Peut-être ba futa kambong ba zoa kaba amant au thème capitaine Akiti. Donc alors, voilà ce qui s'est passé. Alors accueil ici toye kobanda kosala auto bengaki bango basara ba prêter serment. Voilà na MLC et vandité. Serment le vice-président. Comme vice-président de la République. En charge à Ecofin. En charge à Ecofin. Ah, on a parlé du peuple. Ce qu'il fallait, moto. Aya. Ndenge mobali ya. Aya, ndenge mobali ya. Ayaka. Bisope toye. Date quoi, Baïsousou? Date Kiminga Mokiaboué, mais c'est ce qui s'est passé. Ok. Kabila a prêté serment, président de la République, vice-président, Bayeko Banda. Et comme tour à Jean-Pierre Bemba. Kobé la protocole à Bengi. Nous invitons le vice-président en charge de l'Ecofin, son Excellence, Monsieur Jean Assisa Kombote, palais du peuple Elingue Boukana. Bemba Yewana. Bemba Yewana. Tout le monde n'a parlé du peuple. Na Jibé Kuna Likolo et Zalaki. Grave. Mobilisation des Bino Batosaki. Bissoubou par Congolais. Pour information. Bon, mobilisation des serments. Et les rappels à RTNC. Moyen, Bamba, Ezaté. Toye, Congolais, Quinois, Aïe, n'a parlé du peuple. Plein à craquer comme un œuf. Pourquoi Liki? Nye batu bongo moko basengani calme tovanda koya ye asin papier moi atumboli cette population baba no longo na yi mais ezalaka un spectacle. Ça veut dire que molimo na nzambe ezosala kati na bemba kati na population oh tobengaka na lopoto créer osmose. C'est-à-dire que communication que ça les mawana na makanisi pe na bizaleli pe na maloba. Ozoyo kangai ezali no komo koteke moto na mokili akoya kati yango na mbeli asali soki nini te ata okati na mokili. Esprit Saint bakataka yango te. Molimo na Nzambe salaka en même moment, en même temps au même moment adosala kati no pe kati na ngai. Boyende bemba na population bazalaka. Bokoki kosala nyonso bolingi aza na tala na suba na CPI awa bazokanisa ke ekoza Jean-Pierre Bemba ye kozonga wana yo ozali témoin aéroport kozonga awa bakamati na potopoto basalaka bapekisa na ndako ya tata na ye koheritier akota Gombete zone présidentielle. Zone présidentielle, bakanga nzela okende na mettre les officiers ou une zone présidentielle. Non, c'est pitié. Mais Nzambe yemuta solo la kana population na bato. Oyebitango tata oyo Paul Molimo lobi na ekota kuna osolola Ananias akoyamba yo na mboka wana. Paul, la Bible, le Nouveau Testament. Alors, ngai nakota kuna et pas bon nzamba sololi na oyo asolo pe lokila bi yamba ye na okinde la Paul sala ebo kuna yo kinde azabozela kinde azakoya aozila nzambe ye yango mja asolo na mwana mboka Jean-Pierre Bemba ako swape na peuple bala moko bobi maboka lo yamba yamba bazeli s'appelle Bemba kinde ko yamba
Voilà l'osmose. Alors, c'est-à-dire que j'insiste sur ça pour ne pas que MLC, ils ont abattu. Ils allaient produire à fabrication à batoté. Ils allaient produire à un individu quelconque. On gagne, la salle mingi, gagne la salle à camille. Ils ont dit mon ensemble. Oh, il y a Jean-Pierre Bemba. Alors, il y a Jean-Pierre Bemba, la population ensemble. Nous battons qui se bat au type porte-porte, Nzambe, Moko, donc pour les quatre, il y a la population. C'est ça le MLC. L'unique parti au monde où ils ont la devise et Tangi Nzambe, et Tinzambe la 4. Avec Dieu, nous vaincrons. Eh bien, prestation de serment et je conseille. parce que tu comme appelle à détail. Moi, Ganga ici, sali la cérémonie officielle, allez, ok, Tobi Masiko dans la salle. Protocole les a brisés. Baninga c'est babimi normalement. Il va barrer ni yena. Baninga c'est babimi normalement laquelle. Non, on dit un mot. Bango c'est la vie baninga c'est babimi normalement. Jean-Pierre Bemba pour abîmer la salle. Akoma Libanda. Mais c'était un problème. Oza Komona, Baninga Misusu, il faut battre la pembelle na yepo bamonana. Bamonana. Tenga ipe na zana. Ipe na zana ye. Ngape na vice-président. Pour moi moto au rail comment ntambo na mwinda Israël. Donc voilà une réalité inéluctable. Balobaka, si vous sautez l'histoire, vous serez un jour obligé de recommencer par là où vous aviez sauté. Voilà. Oui, ça va sauter. Comme placement incohérent, c'est qu'on compte parce que c'est qu'il faut songer là. Bon, l'histoire qui est malade. Bon, à ce moment, tant que vous bimandez, voilà, Bino Sikoyo. Roni Bourgeois qui est plus que maintenant ça a bien bon. Donc jouer rôle ni peuple a jouer rôle là. Population de jouer rôle là. Il y a zena kati na mboka kati na baninga na ye bandi kona ye ba yaya ba leki bana ba camarade. Bio botiki ndengwa. Mais tu béni. Et là quoi ça déjà. Ah solo là bas Jean-Pierre le président d'accord. Ba il faut tout. Je peux hier on peut la même botte. Population pas qu'on s'occuper na ye. Bazo yambaye yo petite population bayamba ndeko na bango bayamba mokonzi na bango yaya na bango papa mama leki na bango mwana na bango yo uti wapi 2004 2003 okay. Mais c'était sérieux na parler du peuple to bani kosola te bandeko botika nano bomoni kala singela kena kopema vanda nano abongisa makambo na ye musala yango wana musala yaki yango wana botika ye ba orchestre vizobeka beta libanda ba orchestre natanga komo na ngote noki ba misu ba botami lobi ba sa azua te comme quoi publicité bino bokomi na banumérique ya baota sa publicité bayakata ndambo encore convoqué ngai na eloko na bino wani soki c'est ça soki nini bakoko convoqué ngai na sa publicité baorchestre ezobeta baorchestre ya minene na kisasa na ntango wana baze kobeta na tuni moko chef d'orchestre patron monsieur orchestre wana bon bino mbongo na bino koma non tozobetela mwana mboka nani wana Azamona Congo. C'est bon. Zembona est en pleurs. Car la prestation de serment. On a Bemba. Zembe c'est Bimakana. Mais quand Bemba y est, Bakamati Zembe comme une Zembe à Bemba. Azamona Congo. Mais alors, Batou. Comme si Nzembo d'accompagnement, il y a Jean-Pierre Bemba. Azamwana Congo. Et c'est grave. Et toute soirée, et les canis, moi, n'a pas quoi pas la résidence,
Donc, Bachaki, moto organisé sur rien à quoi, oui, sans rien à résidence. Ok. Pour mon île, nous avons prestation de serment ensemble. Puisque peut-être une raison là, on se dit comment. Non. Le bon sens. Et c'est un gars qui que motona poko et pas une alors il y a Fandi et pas une mais je t'assure tes copyrus quelle ambiance, paix à son âme, le feu général Kikunda Ombala nakutani na ye azokota batelemi po bakota bazalaki bango ebele azoloba on dirait touti na ndoto mwana oyo mwana na jano oyo nzambe ezala na ye. C'est le feu général Kikunda Ombala. C'était toute une prière. Toute une prière. Toute une prière. Donc on dit bato misusu bakendaka ba oyo kabisa ngona eto kanisa akufa to abima libanda te bazalaki awa. Comment vivre en clandestinité? En clandestinité pour kindokeye na gestion en mboka. Babimi bazotambola na fier. Pour moi bangwai. Oh, te moi na mboka ayei. Oyo elikia ba congolais ezalaka na ye ti lelo oyo mutakosa te piris. Même oyo kaka omona kawana bato pour la besoin de positionnement, comme une attitude, une déclaration déplacée, na mitema. Espoir est allé sur Jean. Il y a un acteur politique, na solo la kanakota kaba salon et belé. Et ça n'a pas chancellerie et ainsi de suite. Même bateau, ma média, mais dans le salon, na motema na certains salons ils le disent. Makambo Bemba peut mettre ça sur la ligne. Ah ouais, non, ce qui Bemba est causé là. Même si Bakamata Basaki Bakako fout un bon dans ce pays, Bangomo qu'on a mis ma baby que oh yo soka zalia, ils sont comme on en a fait. Et c'est pourquoi par opposé actuel. C'est alors que Jean-Pierre Bemba fonctionne. Biso MLC chaque jour pour Okenda la siège. Wana moto oyo aza na fonction bazaki batubo mibale ezali na étape moko na yebisaki yote na bosanaki tango Olivier Kamitatu aye azongi badolite aye kotinda sikoyo par une nomination du président national Thomas Loaka Losenjola comme secrétaire exécutif national. Hier, Azaraki chargé, il y a pour gérer parti au quotidien. Vous avez vu voilà, moi, je suis champion de maintenant. Voilà, ok. Thomas Louaka aye awa. Il n'y a pas d'aki kuna na maki. Il y a Zalaki na maki. Il y a solo. Ok. Aye Koya. Pe Koya naye, Jean-Pierre Bemba a recommandé Yeri. Alobi okokoma kisasa esengeli okende epaya papa Kombotonga Boge epai kani okokutana na dynamique horizon Bayimoto oyo kosolola na ye tobengi leader na bango Jean Désiré Mbonzi Wambonzi Ngobonda Majama pra commando bokosolola pour on a une idée sur la gestion est à partir et Vandiseli est à partir Ndengeni pour Bango Bazo semblait déjà qu'on a beaucoup d'inspiration et d'avancer là-dessus. Ce qui fut fait Thomas Louaka Losenjola Yé Soki à ça la émission au Babengaka je connais le Congo Ngaï je connais le front MLC qui c'est ça. Alors, il y a Yebiango, Sumokoro Koutane, Tounaye. Toye Kosara, une journée, deuxième journée, pourquoi 16h, 17h, il y a Georges Kombotonga Boke, na immeuble Savoy, et si ka siège horizon ba immeuble Zalaki, na Ngaï, Biso 3, to Vandi, à Yebisi, Nini, Azaki, nango comme un message, préoccupation là, to Pessier, certaines réalités à ville, ainsi de suite. Et s'il a occupé bureau oyo ezalaka voisin na ngai
au moins bureau oyo fidèle baba la zalaka lelo le siège national l'avenue du port numéro 6 voilà et ça et sika oyo lelo bureau wana le secrétaire général adjoint fidèle baba la zalaka nde Thomas Louaka ayei wana a occupé yango ba premier personnel ya Thomas Louaka comme assistant secrétaire ainsi de suite protocole bautaka wapi bauti na horizon baimoto na IFEC na convergence féminine na gaz JPB biso ba structure auto zalaki na banakin auto zalaki na Kisasa biso bato kubani ko organiser les premiers éléments les premières structures ya parti parce que parti na no evanda kité Congo mobimba il a fallu biso to bandaki les premiers ko boaka mboto na biso ko personnel donc biso vous avez le structure d'appui nano nous n'avons jamais été une structure d'appui. Structure d'appui existe à MLCT. Il y a une structure spécialisée. Donc biso vous avez une structure spécialisée spécialisée parce que tu existais. OK. Et ça le cola matoyi ya nzoto na yo iris. Ezali d'appui ezali spécialisé mosala nango nini koyoka miso mosala nango nini komona monoko koloba zolo koyoka solo nakopema donc biso tozalaki wana mpona recrutement toza recruter ba nouveaux adhérents et puis so kotanga na statut emeche na article 37 alinéa 2 ba organisme ya parti tozali recruter mobiliser bango et former bango mpona parti biso ne toformaki recruter mpe toformaki ba premier adhérent officiel ya MLC pour MLC comme parti politique et vendi nanoté et c'est structuré nanoté il n'y a pas de fédération il n'y a pas de coordination il n'y a pas de commune il n'y a pas alors est-ce que c'était facile pour vous bon recruter bato banda ya bango moko to ba fallait ko convaincre bango nanu parce que ndete lobaki moi ko banga ezaki avant moi mboka Jean-Pierre Bemba ya moi na mboka Jean-Pierre Bemba wana nanu aye secrétaire général azali c'est ça qui facile bato ba ya bango moko to bino bo ke vers bango bo convaincre ba. Il y a eu 3 mouvements à liboso et sengelaki bato ba pesa adresse. OK. Bato ko abiso tele matolo bake boya ao ba oyo balingaka baya. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, et ça na ba oyo bazalaki déjà na adhésion na makanisi mais bayeba kite et si kanini bakokende ko se présenter. Ba wana bayaki. Et zepe na ba oyo ils sont timides. Azotala azondima mais azana makasi ya kotel matin il faut que ne kolanda yo lobana ye talande koyaka voici voilà. OK. Donc il y a eu cette conjugaison il y a action il y a ba initiative biso isingaki hotelema bon bato nyonso bazoluka esika kokenda bayebake soki namoni x nakoyeba esika ezali so nakutani na pirus nakoyeba esika canal kini ezali biso telemaki première des choses. Deuxième chose eza na bato basilaki kokota na makanisi balingi MLC balingi Bemba mais bayebaki te epai nini bakenda ya misato eza na ba oyo esengelaki tokende osolola na ye olakisa ye bongo baya. OK. Donc tango tovandi sikoyo secrétaire général azali secrétaire exécutif azali toyei sikoyo kobanda kokanisa lolenge nini tokovandisa parti bafédération ekozala ndenge nini bacommune ekozala ndenge nini nyonso wana tobandi kovandela yango statut ya MLC comme parti politique baarticle nini ezali totala topesa yango nzela oseservai na modèle ya parti moko ou bien statut moko ya non ya liboso koyebisa yo que sur le plan idéologique tous les libéraux. OK. Les partis libéraux. Au moins couleur na biso la bleu. Biso ba libéraux à travers le monde. C'est le bleu. Vous comprenez? Donc voilà, c'était ça. Mais qu'on s'inspirait dans la parti politique Songolo. Sur le plan idéologique, oui.
que bozana quand boye oui ba libéraux bazaka boye ba fondamentaux na bango là c'est vrai mais biso to copier parti mon côté to copier makanisi na biso mon côté ici en haut vendre ici en haut. Alors il y avait une commission juridique qui mise en place statutaire avec secrétaire national moi qui est chargé dans les questions juridiques Moussafiri. Vandi, réunion, discussion, proposition, les affaires politiques, les affaires ceci, côté en place. Puis. Emblème, emblème déjà l'idée qu'il a donnée depuis le maquis. Ok. Ah, ok. Même temps, vous avez lycée Zagika, fourmi. Non. Et c'est là qu'il a nous fourmité. Ok. Ah, lycée Zagika fourmité. Ok. Tant que comme MLC, des fourmis avec au côté à la Kati, maintenant les oies qui moyens à commis exécuter. Ok. Mbala liboso, ba drapeau ça le maïko ça le mandé tango, tout combien wa tango Jean-Pierre Bemba je sais ma fonction là il y a vice-président de la République, tozi président et assemblée nationale ainsi de suite. C'est à ce moment que ma drapeau na biso et yé ko bima selon oyo ko mamaki na mikanda. OK. Toye ko vanda ce soit là et si les statuts adoptés ici ainsi de suite maintenant tokoya kotia ba animateur ça histoire banani bazala ki tango bo sala makambo wana parce que secrétaire général secrétaire exécutif zaki Thomas Louaka yem tabina bureau na ye so banani bazali à part ba structure spécialisée Thomas Louaka avec ba secrétaire national mais oyo azalaki na responsabilité phare le juriste Nani Paul Moussafiri. Ok. Il était certainement faisait compléter par ma politologue Bazaki na Banani. Secrétaire fédéral Zaki Banani. Pardon? Ou bien Bazaki na secrétaire national. Banani na Banani. Lokola ba Moussafiri, lokola ba Sadiboko Saber, qui était chargé des associations, partis politiques. Baza Ebele, ba secrétaire de maman Anne-Marie Makombo. Anne-Marie Makombo. Ah voilà. Makwebo ya effet. Ezalaki Bazalaki Ebele wana le nom ici, mais je vous cite quelques-uns, 2, 3. Donc Bango Bazak au réfléchir, ce qui m'a vendu, Moussafiri allait porter en haut dans la carte de la commission. Le cadre choisi, c'est au cas où on a la siège national. La siège national. Parce que déjà, le bâtiment était là. Bureau, il y a secrétaire général les alliés, il y a secrétaire exécutif national les alliés. Il y avait les secrétaires exécutifs nationaux adjoints. Parmi lesquels, Omer Egwake. Ah, Maro Bazaki en charge d'année. Secrétaire exécutif national adjoint. Ok. Chargé de chaque. Il y a la mobilisation et consort. Les autres avaient leur fonction. Ok. Donc, Bazaki 4. Nenge Lelo. Au moment où comment que Salema, secrétaire exécutif national, Azui, donc secrétaire général. Azalaki très occupé. On avait eu un risque, il y a qu'au calquer les choses par rapport aux personnes. Olivier Kamta, secrétaire général, devenu président de l'Assemblée nationale. Azaki Sinangongate, Bakamati va dépouiller fonction wana, bazongisi on a secrétariat exécutif avec 4 exécutifs adjoints. Donc le 1 plus 4. 1 plus 4. Ah voilà. Au lieu d'avoir secrétaire général adjoint, ils avaient un secrétaire exécutif national adjoint. Mais il y avait un secrétaire général. Ok. Un président, un secrétaire général, un secrétaire exécutif national avec 4 exécutifs nationaux adjoints. Siko Bakombo, animateur, secrétaire nationaux. Animateur, organigramme. Thomas, il y avait Bemba, président national, Kamitato, secrétaire général, Thomas Louaka, secrétaire exécutif national. Avec 4 adjoints. 4 adjoints, parmi lesquels, épargnez-moi Bakombo, parmi lesquels Nani et Boaké Omer. Et puis, secrétaire nationaux. Bazaki 11 ou 15, je crois. Vous voyez, c'était ça. Structure et un départ. La structure, où les bandits, Kosala Moussala, qu'on vendit sa MLC. Yangoana. Et alors,
il y avait une autre stratégie. Président fédéraux, Mingi et Zalaki, Bazaki n'a pas haute responsabilité. Ok. Bakamataki, une province égale une fédération. Ok. Tangwana Tozaïna, 11 provinces. Une province, une fédération. Tous un exemple. Kinshasa. Il y a un grand Équateur. C'était José Ndundo Bonongue. Ok. Au Kamati, le grand Kasaï. Kasaï oriental. C'était François Mwamba, ministre du budget. Okay. Grand Équateur, Ndundo, Azalaki, ministre des travaux publics. Voilà. Kasaï occidental. Il y avait il y avait un autre président fédéral. Congo central, il y avait Roger Nimi, qui était ministre, il y a jeunesse, il y a tourisme plutôt. Roger Nimi. Non, Katanga Ezalaki Denis Kashoba. Ezalaki vice-ministre, il y a finance. C'était ça. Il y avait une province, une fédération. Maintenant, il fallait fédération, il y a Kinshasa. Fédération à Kinshasa, et Sika et déclencher le mécanisme, et Sika, biso, la structure spécialisée, la structure Olo, et Zosara qui MFC, ça. Biso, Anande, Toye, ko se fondre. Et Bandinenganini, toka moi, Olivier Kamitatu, après Sikombo Mokowana. Toboy. Comme Oyo, Azana Trump. Il y a baninga tozomona na ba parti mosusu te. Tout le monde na PPFD kuna izaka CPP, tout le monde kuna c'était Chikez. Azalaki pinza Makas na Karim pena. Total na FCD kuna Pelemongo. Mongo yo zo présenter biso wa tete. On est bon, tout bon mi combo pour il était. Et ça là qui nous boule total mina siège à parti. Et Sengeli représentation na biso awa et zalape moto ya makasi parce que la fédération soit bato makasi voilà tout qu'on dit ma boete awa na Kinshasa nano sur le plan compétitif baninga bazala boye biso pays photo za la boye so ba le président fédéral na bango yeyo bato ba iyo ozo kangai discussion. Et Sali Penza Makelele, Jean-Pierre Bemba, c'est là où on est le Kouta et les Kakabato na Monoko. S'il y a un dirigeant, Ayoke la base na Yemingi, MLC Zaka et fonctionne sur un principe qu'on appelle le principe de la pyramide. Base, aspiration à base, Mokonzi Ayoka Kapasa la Karango. Tosali 48 heures, il y a qu'à contester proposition. Choix basala kiwa. Et finalement, le président national a dit biso, tu vandi naye, tu lobby naye, tu expliquer, tu lobby président. D'abord, il ne revient pas Olivier Kamitatu à désigner président. Il y a ville à Kinshasa. Biso Tozali. C'est nous qui vous avons accueillis ici. C'est nous qui travaillons ici. C'est à nous de proposer le président fédéral de la ville de Kinshasa. En connaissant les réalités. Tout ça, la réunion, il y a Vandina, comité réunion, ministre, président fédéral, secrétaire national, il devait être au nombre de 14-15 personnes. Bisso fait pas la même chose. Tolobi naye, ils ont eu une discussion chaude. Aïe, qu'on va dire bon, ok. Donc, il a bossé la réunion, les locaka qui minuit, Sangaï combo. Bon, c'est quoi on est ça déjà pour nos kata? Il y a outil dans front, il y a makikuna bito puis joana to voilà mais aya mbala moko et quand il y a démocratie on va vendre tout solo là. Mais oui, état d'esprit à moto. C'est ça Jean-Pierre Bemba. Bon,
Comment toi, le Bakaya, ça y est, soit dit oui, oui, ce sont ces gens-là qui sont réellement les mauvais. Makambo na soloba awa ndeko Piris. Okotuna bawe batalo kuta. C'est ce qui s'est passé. Je vais te donner ce cas. Toboyi oyo Olivier Kamde va proposer qui t'obtenir yango. Toye ko récuser Antoine Gonda comme ministre. Comment là? Non, c'est pour expliquer aujourd'hui comment Jean-Pierre Bemba est. Il n'est pas ce qu'on vous présente. Ce n'est pas ça sa fiche. Bango Bango 14. Bango Nangambo, pour convaincre Andimi le même soir. Sous la bénédiction, sous la conduite, il y a de Konangai Dominique Kankou. Ok. Encore vivant. Luka est un micro qui n'est pas tout naïe. Du Cambonazoloba. Sous son encadrement, Toye Kosa la réunion. Président Bemba Lobi n'a pas Sabino Thomas Loka. Tobika yete. Moutoumoussou Oba. Dominique Kankou. Ok. Il y a un coopératif. Toye Kokendenaye, Toye na réunion na siège wana. Salomonène, iska to tourna qui première réunion, première émission. C'est là où tu vandi pourquoi Kolia Komela Masolo Bike pas Ikaye pas Titi sa profil sa profil Toye ko tomber na kombo ya Adam Bombole Intole Ozoyo Kangai. Ah, ils sont en bon. C'était comme ça. Toboyi kombo oyo Kamita tu Olivier a proposé qui Tolobi pas question, c'est à nous de proposer un nom. Tuna Dominique Kabengele, Tuna Maman Lydie Benga, Tuna Maman Fifi, Sa Majesté Fifi Osambia, Tuna Sylvain Bokanga, Tuna Serge Bokabanza, Tuna Katalai, Tuna Maman Jimmy Yembo. Pardon? Yemoko Olivier Kamita. Tuna Yemoko Olivier Kamita, tu peux me taper cette proposition. Tuna Maman Hélène Binda. Tuna Maman Makwebo Anne-Marie. Tuna Bango. Na mutu wana te ko bimisa kombo ya Adam Bombole Intole. Ayebite azepa naye. Bopona ki pona nini? Na profil. Totali pona profil. Tobi non. Tikez aye na mo pepe na bango ya fidèle. C'est Pepe. Ah, Fanisi Masolo. PPRD. Pele Mongo. Président ya la Vita. La Vita. Talakaka. La kata Kisasa. Hein? Wana na RCD. Tobi non. Il faut payer. Bisto. Moutoupé la Kisasa. Tout y a payé nous à Makas. Combo ya Makas. Les bourgeois. Il y a comment ça bourgeois gentilhomme? Bourgeois gentilhomme. Comment les bourgeois gentilhomme. Vous comprenez? Tout est prêt à Dabombole. Quand on peut te petit à Dabombole qui nous a lobby iyo. Si on attend, on a boutu tout bengi et tout non. Moi la maille à faire des awa, yo za kana parti ni. Wambo ebite so za na parti ni. Ebite so kaza kana parti ni. Aza rappel na binote. Aza rappel na bisote. Ote bon. MRC za mabeta za malamu ngai na se faire kana ngana ngo maintenant na se prononcer na parti moko te. Bon siko biso bio se prononcer. Yo za la président fédéral ya ville à Kinshasa. Alors bien tout de suite. Wayo moto benga. Tout de suite. Yazaki na ba faire na polygame. Allez na tongo tomemi et par Jean-Pierre Bemba na bureau. Ba eba na kité. OK. Ali ko solo là. Il y a Akamati Asimbi, ville, il y a Kinshasa, une seule fédération. Et ça, les moments qu'on a mentionné qui était la fois passée, tango to bandi ko zob ko bandi sama solo wana oyoboye, voilà, et à cette étape, toye ko recruter moi na moko étudiant. Henri Itoka.
Ok, Henri Itoka kakoya. Henri Itoka moko oya Masina. Soki Masina. Masina, ouais. Wazaki député provincial. Voilà. Ata soki dans la législature à Liboso. Mais oui. Dans la législature il était élu massivement. À peine à Zolinga Kossi sa classe. Azaki la dernière année. Encore étudiant. Encore étudiant. Mais il a organisé les étudiants. Il y a Ngayo, Gislain Ngayo. Moi, groupe d'étudiants, il faut vendre ça. La fédération estudiantine du MLC. Il y a vu la Kinshasa. Henri Itoka, Gislain Ngayo, Bango, ça la travail. Il y a mobilisation, il y a recrutement à travers les sites, les étudiants, les universités et les études supérieures. C'est ce qui s'est passé. Henri Itoka, il est là. Toyo Kolanda Botenzoka, Henri Itoka, Azalaki pe proche na Dabomboli. Ok. Voilà un peu les réalités. Donc, Toyeko Vandisa. Non, tu n'as Jean-Pierre Bemba face à Dabomboli, Bakuta Mbali. Bemba Lobi, Iyo. Ayeko, Zoa nomination, équipe Oyo. Pro Olivier Kamita. Télémélia. Nini. Hôtel Ada Bombole Aza. Adjoint. Bon titulaire Ezala Antoine Gonda. Antoine Gonda, ministre des Affaires étrangères. Tout est bon. Pas de souci. Antoine Gonda a causé tant et à Moussalate. Adam, yom tu causes un terrain. Finalement, on a tangi combien de temps Gonda. Est-ce que vous voyez qui l'a vu ici en train de faire le travail à président? Ministre des Affaires étrangères. Mais président, il a vu la Kinshasa, personne ne l'a découvert parce qu'il ne le faisait pas. Donc, tant que moi, Azaki adjoint, vice-président fédéral. Il y avait un seul vice-président fédéral, Adam Bomboni. C'est ce qui s'est passé. Ok. Si quoi, parce que tu as autant de combo, hein? Combo Monko, père son âme, moi, en boca, en condo botechi. Danou. Oyo, Azaraki vice. Oui, Danou. Danou. Danou, Baleki, Bayesima. Ok. Dans les années 2005, okay. Vers la fin. Mais c'est alors que autour, il y a Adam Bombole, Toye, ça la proposition, il y a une structure, il y a ville, il y a Kinshasa. Cadre organique, animateur. Vous comprenez, quand on a tout ça, district. Président, district, et puis président, commune. Okay. Tout ça qui a un ennemi. Gas JPB a coupé sa président, par exemple, à Matete. Horizon Baïmonte a coupé sa président à Lemba. Voilà. Ainsi de suite, Convergence a coupé sa Ngaba, il fait qu'il a coupé sa Limité. C'est comme ça qu'on a procédé. C'est nous. La structure Rwanda, Banaki a coupé sa Kalamu. Banaki pas la structure Nakatia. Kasi, je te dis que fraction Banaki conduit par Dominique Kabengele. Voilà, alors Tosukiwana pour un deuxième épisode. Voilà. Comment la fédération Kinshasa s'est organisée? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Tout est point et Sikawana parce que il y a un épisode dans l'épisode il y a fait ceux qui ont aussi sa tête de voilà. À l'occasion, il y a première année, il y a deuxième jubilé d'argent. Donc 26e anniversaire. Okay. Première année, il y a deuxième jubilé d'argent. Vous en avez 25 années, premier jubilé, ils ont clôturé. Voilà. Deuxième jubilé d'argent. Première année, 26e année, il y a existence, il y a MLC. Et c'est là qui, Bana Kisasa, Bas Congolais, et Baïba Sodarandaka, à l'India MLC, Bas Zonga, pour rafraîchir la mémoire là-bas.
bakolo histoire bazali baye basalaki ke tozala bazali mpe lokumu na bango ce sont les modèles ntango toza kotambola totalaka fondation ezalaki wapi ndako ya étage ata oke babuilding zomi na mitano yebaka ke fondation soki eza ya kobukana ndako wana ekolala yango wana tolobi bayeba mokili eyeba front ya Kinshasa yango nde epesaki impulsion ya kovandisa MLC na Kinshasa ba structure oyo evandisi première fédération ba premiers animateurs ezalaki Horizon Bayimoto IFEC Gas JPB Banakini ya propre Frogeco ba structure nyonso ezalaka oyo yambaka Bemba existaki avant Bemba akoma bango nde baconstituaki les premiers organes structurel, il y a MLC, la fédération, il y a Kinshasa. Voilà. Ça dépend, Nengeto, Mama de eux, Mutazako, Yemutako Pesa, programme Nengeza, Yemutakamba. Mama de eux, moi ce soir là, il y a ma front. Ah, il y a les choses, Zali. Ma frère, Kinshasa, Bango, Mama de eux, on a des canaux Kin. Ah, ok. Bazaraki Tango, on a la canal Kin. Avec le DG Kazumba, je crois. Il y avait un garçon là, Kazumba. Maman de aya azolela azokende côté na bureau mais la mise a évité ça qui a comme ça pourquoi voilà le sac la maman de yo poti de yo azali kaka fidèle moni monataka voilà alors to suki pour na deuxième épisode la semaine yo Tokotika dans le deuxième épisode de l'équipe semaine avant la semaine prochaine pour entamer troisième épisode. Oui, bah on a la deuxième épisode était la fédération, bah président fédéral moko na adjoint aye, bah président communion, bah président il y a bah district et puis bah président il y a bah commune. Bah où t'as quitté la base structure bisonné trompé ça fait ça tout tia oyazala kuna et puis comité fédéral mobimba bisonné trompé ça yo pesa awa ya pesa kuna convergence a pesi il fait qu'a pesi gas a pesi baimoto a pesi boyende to sala ki la première fédération ya ville ya Kinshasa. Voilà. Merci et qu'il y ait mon équipe technique Nyoso et Sungaki Biso. Na mona ki wana Freddy Takili azala ki wana réalisation. Koupar Bola, Simbaki Bongo, caméra et longo na les gangolois. C'est vrai que mon gongo le dit malamouté Rodi Louadio de moi na mboka Gimputu et longo na Serge Kouilou bangonde bazaki kuna na niveau ya régie des ndenge na lobi na banda wa sima tokoza sur à côté de ma poto za mingi na et moni munenge za alors tokutani la semaine prochaine.